Et ça, on est solo, tout seka. Regarde d'ailleurs, ah, on a une animation, on te dit, yoga logo. Ale kazaka yala kumu, yala tisinga, nako yoga soni, komi moni, senatina ya masumwa, sarba kozalage, nagomi toke, rega tukutukutukutukutu, tro, kolo gamu, kokite. Merci. Bambangi. Bandeko balandia émission retard makiambi mbote na bino bisika nyonso kozali kolandela biso ya solo tokomi na 1 siècle rebond ekatamelaki awa esika tofandi eloko nini esalemaki awa ofongoli ya musée se moko oyo euti kofungwama émission se moko kaka oyo komemela bino pe ememelaka bino makambo ya kitoko nalobaka yango tout le temps pe mikolo nyonso aloba ete nalinga koleka ngai moko te mais na babiangami na ngai babiangami na ngai ya mokolo mwa lelo koyeba bango pe tokosolola na bango tokotuna pe bato bao bazali hors plateau na biso mpona kopesa biso pe baimpression ya émission pe ya modulu oyo touti kolekisa tokotiela bino bokomi tata mokonzi ya ekolo oyo tobengi tata Kisekedi Félix Tshilombo ndenge akomaki omboka nkambo pamba te tokotikalaka jamais kolobela likambo oyo tokei na réalisation. Pona kosukisa nalingi naloba boye awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango
balanda na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Merci mingi balandi ndenge toutaki koyebisa bino événement esaka kase moko omoni tata mokonzi ya ekolo ndenge akomaki mboka Nkamba par avion. Alors nana yebaka ete avion ekokokita awa mboka Nkamba et enkamata ya ndako oyo nuit était le temple ekwaki kotongama awa tofongoli yango désormais bokoko bokoya kotalela yango awa. Tolobaki nazali ngai moko te tokokende susu na réalisation toyoka tata oyo awutaki na Afrique du Sud mpona koya na molulu ya centenaire awa omboka Nkamba kasi toyoka maye ayebisaki biso. Papa tokutani awa na Nkamba epi oza liboso ya musée oyo efongamaki le 6 avril à l'occasion ya centenaire église Kibongisi. Tolingi toyeba utaki mboka nini to osambelanga na lingomba nini awa esika ozali eske bayambi yo malamu bozolala bien et tout se passe bien et puis nini mpenza esepelisi yo et comment tu as découvert l'église Kibongisi olataka baémission ou bien comment opesi nanu kombo? Merci beaucoup Papa Makozo. Papa Makozo nayebaka na sango oyo namona na bilili po bato nyonso oyo nga namona na bilili ndenge komona bango awa na kati na Nkamba mpo nayeba makambo ya église Kibongisi ezali esika nakomelaki na Cape Town mpo nga naza résident kuna na mboka Afrique du Sud précisément na Cape Town. Alors esika nakomelaki ndeko ayambaki ngai aza Kibongisi. Alors souvent azotelanga bémission na émission ya mama mosusu chasse le tête na ebete mais namona susu oyo bazobenga émission bazoba namona Papa Makozo retard makiambi. Alors nazaki impression nanga na impressionnaki ngai mingi na sepelaki nango mingi bémission wana yango epesaki ngai foi que makambo Kibongisi namoni eza na bozindo malgré tout tosalelaka Nzambe toteyaka naye komona mpenza ke base esika touta eza nde awa yango wana depuis nayebaki makambo depuis 2014. Alors mokano nanga ezalaki ifali naluka moyen nakoma na Nkamba nakutana père spirituel nayeba Nkamba makambo nini eza kuna mpo nayoka bahistoire bacarte géographique ya Afrique ekita du place ekita nayebi te fo namona yango na makambo ebele eza awa bahistoire wana eza bahistoire na biso moko bana mboka balingaki na vivre yango mpo ngai nazwaki base makambo na Nzambe na église ya bima naza serviteur de Dieu kuna nazalaki kuna kosala kuna me nakendaka susu kuna te. Alors nabima église bima na stopa nano wana eza makambo oyo ya ngai moko eza makambo moye toloba na lisanga eza te nazalaki kuna nakendaka susu te ndenge na ye awa na ye mpona oyo nayokaki oyo natalaki na baimage il faut na vivre baréalité ke ndenge ekomami na kati ya Jean 14:16 elobi nini Yesu alobi nake mboka na tata nakokondela tata atindela bino mosungi mosusu akozalaka na bino libela na libela bokolala na ye bokolamuka na ye bokolia na ye mingi bakoyeba ye mingi bakoyeba ye te sikoyo na place wana ezalaki eloko moko ifo na tuna bon Molimo Santu eza nani abi bokozala na ye abi po mingi biso tosambelaka tosambeli Nzambe tata tosambeli Nzambe mwana Yesu Masiya totanga mingi kombo Molimo Santu te tomonaka Molimo tomonaka eza mopepe ta mosu ezali ndeke ta mosu ezali nini mais na kati na baécriture lobi nini Esprit Saint Yesu Masiya okende mboka na tata akobondela tata atindela bino consolateur mosusu nde Molimo Santu oyo tokozalaka na ye Molimo Santu tomoni ke eza moto de trois personnes en Dieu
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc 3 personnes alliées. Bon, comme qui n'enkamba, tamboli nanu penza te mais kamba omoni onde. Bon, kamba na ye malgré tout balobi eza na kati ya fond kuna na village mais awa tomoni pene eza ville mais eza village te po tomoni une construction makambo nyonso donc vraiment na se retrouver vraiment kitoko mingi na sepele makasi parce que oyo nayokaki na sango oyo namonaki na mosika lelo ekomi réalité ndenge namonaka papa na mosika namoni ye pembeni malgré tuna nayambi ngai te nase namoni ye namona ye kaka na mosika mposa na ngai nakoma na molimo santo ndenge bato bazaka na mposa yesu nape nango na molimo santo omonaki mpe ongoyomo ya bato na mai ya nkamba tomoni awa me attroupement moko oyo jamais vu oyo ngana namona te bokonzi ya molimo eza ndenge mona bokonzi oyo ya moseni ya nzoto te bokonzi ya molimo ye aza likolo ya nyonso tomoni bato mipai bapei ndenge na ndenge président ya mboka baministre bato ndenge na ndenge tozalaki awa place kotia lokolo eza te donc na mai oyo toyokaka mai ya nkamba oyo eau sacré oyo eza kuna na se kuna nga mpe nake kuna na sokoli quand même na futolanda lokola tomoni kuna mpe kokota kuna molongo akosakana te bato donc eza esengo makasi. Ok, donc vivre centenaire ya église kimbangiste tokoki kozwa mpe baimpression kasi olobela biso ndenge bino omonaki événement wana oyo eréussir ekamwisi bato mpe bamédia nyonso balobeli centenaire oyo bon makambo na bonzambe soki ngongana ekoki moto akokanga ngo eza te makambo na bonzambe eza na bozindo mingi mpo oyo ezali événement moko ya monene na kati na mokili mpo mokili esili kobeba délibération na biso eza kaka molimo mo Saint Esprit Saint ye nde akolibere monde donc elika na biso eza na molimo mo santu donc impression nango ezali mokili basosoli molimo mo santu ata moto oyo asosoli molimo mo santu te na kososola yango lokola nga nde naza awa banda nasosola nkombo ya papa Simo Tumbangu kianga na presha kango epai ya bato soki moto andimi oyo andimi te ndenge makomi elobi mingi bakoyeba ye mingi bakoyeba ye te me ngai grâce nayebi. Merci nakanisi Afrique du Sud eza mpe mosika me eza kaka na kati ya mabele oyo ya Afrika toyoki ye ndenge ayebisi biso tozo kosenga mpe na bino bano kimbangiste boya kovisite Nkamba mpe vous ne sortirez jamais dessus de Nkamba. Babiangami na nga bazali awa na loboko na nga ya mwasi mpe loboko na nga ya mobali. Alors lelo tokosolola na mayema tali miziki pamba te baza balanga nzembo ya mokili te mais na niveau na biso po vulgairement tolobaka wana musicien ya mokili wana musicien ya nzambe mais biso nyonso tokelama na tata nzambe. Alors papa okopesa biso kombo na yo? Kombo na ngai papa Res Chantoto Maski na bande ya Matadi za bongo yo tata? Kombo na ngai papa Roland Bayatina zali artiste musicien chanteur. Oko lelo oye na retard makiambi oyokaka mokoso sambo bien bolandaka émission wana mpe retard makiambi? Oui, tolanda yango tout le temps parce que yango esalaka tozala à jour na nyonso oyo elekaka parce que ngomba baémission kitoko oyo elekaka nyonso komotanga yango biso mpe todesidaki toleka awa pompe topesela makambo misiki na biso kaka ndenge papa tolandaka biso na lingenge nyonso ezali émission oyo esalaka biso kasi mpona tozwi mpe occasion en tout cas oyo nyonso tozali na yango tokolobela yango ok merci outi oyebisanga alors daki yebisa biso nani ebala ndenge nini na Matadi ebozala banani
et puis palaki soki ezali mpe ndenge toyoka mpe bandeko mpo toyoka bino na radio toyoka bino kozobeta est-ce que comment l'archive ezali? Oui, l'archive ezali d'abord nazo revenir nanu ndenge tokandaki na Matadi kaki Matadi eza kaki ya liboso oyo ebimaki na église communiste eza fondation ya bakaki nyonso na monde ebandaki na école communiste kuna papa Rachid wazalaki fondateur nango abanda kotangisa bana classe kotangisa bana classe esengaki bana wana akomaki koyembisa bango e ntango abandaki koyemba après abandi kotambola na basali mosusu mpe azwi bana mosusu abandi mpe koyembisa bango nde bakomaki koya koyemba na baculte ya badimanche oyo ezalaki organise na école ebandaki koorganize baculte mpona bana classe place wana bandaki koyemba ti bazoyemba elongo na accordeur ta bazoyemba elongo na accordeur après nde lingomba ebi kokotisa bango na programme ya lingomba nde bakomaki koyemba na baculte vraiment général ya église ti tekokoma na lelo groupe wana etikala kokufa te mpona bapalade tosali banzembo ezali ebele banda kosala banzembo ebele mais bachanson oyo ekosalaka oyo etamboli mwa partout ezali mpe quand même et surtout mpona centenaire toyuti kosala nzembo moko oyo ezali ya mpv wiza eza na baplateforme presque ebele tchaki yango bongo na esika olobani en tout cas du point de vue historique papa alobi presque na point nyonso akoyika justement kobakisa historique racine oyo apesi ezali racine ya bakaki nyonso tout comme lokola eza mpe na bakaki mosusu ndenge ebandela bango mpe baza na bahistorique na bango donc nakoki koajoute à part Matadi na mboka moko mosusu eza kaka na Congo central kaki mpe ezalaka kuna ezalaki na mboka ya Izebe kaki mpe ezalaka kuna avant même bakaki epanzana donc kaki ezalaki mingi na province ya Congo central précisément à village wana donc papa alobi presque parents alobi presque biloko nyonso donc na bandi oyo akojute eza kaka ok nzembo oyo bolobi ke bosalaki déjà mpona centenaire en fait tant tozoloba terme bosalaki c'est comme si bocomposé na nzoka banzembo na biso ezalaka inspiré koko kosala mwa kapela ndenge boza bino mibale juste ya 30 secondes allez c'est parti Vavanda maenda tweti monanga mata ameti dadanga owiza watusadisa opepe wiza owiza watusadisa opepe wiza watusadisa. Merci beaucoup et la d'ici que vous allez penza balanga nzembo. Nous rappelez bino pe elembo moko ya immortalisation etikala na Ratelki chaîne na biso bien sûr eza loyembo oyo babetela mpona Ratelki. Na rappelé bino kaka ta mosusu ye moko mpe alingaki koya na esika wana kasi yo nde okorapele bango nzembo wana oyo boyembela chaîne ya papa Simon Kimbangu la voix du Kimbangisi. Moyoka Ratelki motala Ratelki moyoka Ratelki Ratelki Radio Télé Kimbangiste Ratelki Mongongo ya papa. Merci beaucoup. On va parler de M. César pour wana PSN. Je me rappelle, vous voyez par mon défunt frère Mayo. Voilà, tika biso na
2016 paix à son âme et azalaki grand frère aîné na biso. Ok. Alors papa tozopusana à part les artistes na yo musicien chanteur na kati ya daki ni lisusu osala. Ouais, à part yango nakozonga na moke parce que nzambe azana makabo oyo apesa moto nyonso na kati na ye. Tout à fait. D'abord biso na ndenge famille toza na bapoint commun ebele. D'abord koyemba eza familial. Nazo informé yo soit bato nyonso mpe bazolanda biso ndeko aza na point kuna toza na ye na même famille aza petit frère na ngai. Toza na don ya koyemba, toza na don ya musique en général koyembisa, arrangement tout consort. À part yango na makila na ngai soit ya bandeko na ngai pe mosusu toza na sens ya humour ou sinon comédie. Wana eza famille mobimba. Toke na papa, mama, papa na biso nyonso bandeko nyonso famille mobimba. Merci papa journaliste. Na kombo ya tata mwa mpe Molimo Santo. Bano boza komona bazali bana na ngai, makila na ngai. Musalo oyo ya musique na yekola ngo te. Nga na uta na protestant. Ya partir ya protestant nde na lota papa somi kimbangu mbala mibale. Ti na yekolota pe instrument oyo na simbi. Na yo somba mama moko azaki nango na sombi yango. Ti bana baza kobotama ba yokuta musalo oyo izanda déjà na kati ya ndako. Donc bana bayekoli musala na tata na bango ti bozomo na niveau na ba komi nango même oyo yakufa grand frère na bango ya liboso ayo kufela wana nkamba be musala oyo kaka zui yango na tata na ye yango nde ke mokili mobimba. Yango na yekoli mingi journalisme et ingénierie, ingénierie de son. Donc souvent, tant qu'il y a ça la façon, on a l'assistant et c'est par là que j'apprends aussi. Donc il y a famille, peut-être tu le confirmes. Souka na pifo, bandeko bozali kolanda bamakesa oyo tozwi na plateau na biso ya Reta Makiambi. Eza honneur pour na bango puisque c'est la première émission après la célébration la festivité ya le 6 avril. Donc to petit air mosusu to yiko bandango et pas na bango. Na likambo wana moi impression commentaire exact. Déjà c'est un moment c'est parce que tout le monde ou tout le monde qui na le 6 avril, to yoki ou to yoka qui na le 6 avril commentaire là vraiment belé parce que ba image est belé ozoloba. Non, Reta Makiambi ko oyambama après le 6 avril. Bato à Liboso, les premières invités. Oui, il y a qui n'ont pas au chuté. Voilà. Donc, et c'est moi là, il y a trop parce que dans le bac, on fait la début, la première fois, la biche de Awa. Et ça, le coup, la première biche de Zoumou, la moto, il y a un mis en honneur. Parce qu'après le 6 avril, biche de Yambami, et ça, les biches vraiment, alors, que je crois, va comprendre ce que Nazali na banani, Gaki Ezali. Et puis bozo formé namonaki ndeko na biso ayelaki nga jeune fille moko aza kobeta guitare ntango tozalaki na 5 mois ya Kinshasa na chaise spirituelle. Alors croyons que nga nakoki komona ye awa soit azalaki milliers de gens bazalaki peut-être okutanaki te akenda wa si tozalaki na ya kamba malheureusement il est classe. Ndeko yebi mwana mwasi wana notre fille beta guitare malamu alobi ayekoli yango kaka boye et surtout kokangana na bibi. Oui, c'est là vrai parce que il est pas dans la carte famille. Oh oui, il est pas dans la carte. Kolokotoni. Il est mtalani. Oh, et yo bomelanga secret na Kinshasa. Hein?
bandeko je crois na kosenga na réalisation batiela biso mama oyo, c'est-à-dire jeune fille oyo nalingo batobenga ba mama afki le 27 bakalate abetela biso nanu guitare ayemba na ndeko na ye zoka ezalaki ya famille toke na réalisation motozongela bino sena. Voilà, tomoni ya beti kitoko koyemba pe kitoko. Donc famille moko kaka wa. Famille moko est tombé bon parce que na groupe ya Gaki une place de bandi na Matadi, fondateur ya Gaki Matadi na papa Boti, ngai d'abord na Koloba. Voilà, wa Boti biso. Et le kola biso pe na nenga na tokoli na ba accordéon, ba synthé, presque famille nyonso. Bakota Gaki de tout ça est vraiment la Gaki. D'ailleurs ceux qui bandeko balana pe Gaki Njili, papa mon père na Gaki Njili, papa Nixon et puis là mon frère Biso. Donc nous avons ébélé vraiment la Gaki. Soya beta Saint. Ah beta Saint Yemba. Chef d'orchestre ya Gaki Kinshasa. Oh chaque dimanche tamba ya koyemba kepa ya papa oya limbola ka banzembo ya pembe wana. Ah mais aussi c'est quand on a pardon. Bon, bandeko balandi ya émission Retard Makiambi, vous voyez richesse église kimbongiste. Bakote la gamo qui est la cité, mais d'un cas que beaucoup d'appelés moins de lui. Mais oh famille il y a pas beau. Et ça il a beaucoup d'élus. Pour mon a elembo moko mi balé mi sato dans une même famille. C'est des choses rares. Dès que vous moni église kimbongiste fondée en Afrique, métier ba proche na ba continuer nyonso pour prouver église mon côté à Boye et fêter centenaire et zali pour botama na mabele ya Afrika pe ekende na bamboka ya bapaya. Toujours kaka na église oyo ya kimbongiste. Lokola atangaki don ebele ayi koyebisa biso ke comédie pezali. Oui, bandeko balandi ya émission Retard Makiambi. Ya solo tolobaki ete tokokota déjà na comédie tolobela likambo ya Noël. Bon, toza déjà na mois d'avril lobi tokokoma na mois de mai. Alors, ça ne nous empêche pas il y a la paix de Noël puisque cette émission sera aussi d'actualité dans le mois de mai pour la Oyo Noël. Na yuka na tango confinement zembo oyembaka mpona Noël bayebisaki nga ezali Gaki ya Matadi moto asali nzembo wana ya Noël. Alors pour être sûr na makanisi nanga na information nanga na zwaki na kosenga pour confirmer que c'est réellement vous et puis là que na réalisation va balancer moi 3 secondes ou soit 3 minutes ya luyembo wana. Oui, ça vraiment ndengwana biso
na temps wana lokola ezalaki confinement esengaki biso te tozala bato ebele makasi nde ngomba ebanda kopekisa kosalisa tozosala mwa quelques personnes juste mpona kosala symbole ya Noël nde toyei kosala nzembo wana. Donc vraiment pour la confirmation que ils ont la biso, comment j'espère bilongo ezolakisa déjà ils ont biso mais ce qui est un peu par là qui est un problème T. Donc voilà, surtout Noël. Oui, à Yembaki. Surtout Noël les a fait musique à nous nzambe asunga biso soki tokozwa moyen lisusu malgré tout ça on a bapasi na ba moyen moko eza normal te na koloba tosala na pasi mais j'espère papa Simon qui manque yanga nzambe abosunga biso na bato mitema malamu bazali bao bakosunga biso soit bao bazali balingi basunga biso tokosepela makasi Noël ezokoya tozwa mpe moyen quand même ya kosala mpe nzembo mosusu parce que banzembo eza ebele nzambe apesi biso mayele ya musique totangeli yango te apesi mayele ya koyemba totangeli te tobetaka bainstrument ebele totangeli yango te ata classe moko te mais quand même tozoessaye ya komeka tosala ngo bien ndenge bato balobelaka tozoki tosala ngo bien lokwa azopesa biso mayele tosenga biso quand même soutien pour que tozala moyen ya produire baœuvre oyo ezali na mitu oyo ye moko nzambe apesaka siko nzembo nani arrangeaki yango et puis qui a filmé, qui a fait la réalisation vidéo? Côté audio d'abord, on a salaki audio et l'arrangement et la chanson, on a salaki partie arrangement papa relève à côté qui arrangement. Mais à côté de la réalisation, nous allons à papa Obrey qui est le Ketos, il y a une salaki vidéo et un zimbo et presque un zimbo la mission bien c'est une sala là on a pas je le confirme exactement que c'est comme ça que c'est lui donc yopé pour chaque mois ils ont pour l'arrangement oui parce que je travaille souvent à place de Sikamoko et quand l'arrangement est directement tout ça la moi ça mais ce qui est ali ça la question à l'idée et puis ça allait bien surtout beaucoup ça la thèse à paix surtout et puis même sur le choix de ma chanson Tobandek s'est proposé donc moi tout ça là qui moi ok merci Nakanisi toke na réalisation batie la biso quelques 1 minute 30 ya loyembo ya Noël wana. Mupaka yangu mbeka utukiji Mupaka yangu mbeka utukiji Je suis un officier qui tient parole. Donc, qu'est-ce qu'on a le
Voilà. Ndenge tozolanda ngo toujours na retard makiambi oyo ezali toujours émission oyo ebimisaka bato mino libanda koseka parce que biso bana nzambe place toza tosekaka kaka soki osekaka te wana fo kende na ele wana mosusu po biso il faut sourire ezalaka mwana nzambe azala na mawa te azala na bastress te etali comédie soit sens ya humour mpo naza nango nalingaki juste kolobela un peu oyo etali église na biso un jour tokoyamba bato ebele bakowuta mpe libanda nde bakowuta libanda tokomona mama ndenge na ndenge un américain même akoya azali kolaki kongo mpo alobaki kongo wana sikoyo ozala na problème ozomona donc nde na kote ya musique lokola naza musicien na mwa sens ya humour naza nango nde place wana namonaki nde tokoyamba bamusicien mosusu bakowuta mpe libanda fo bakoma bakimbangiste donc obligatoirement kosalema kongo parce que tokotikala kaka na lingomba moko mokili mobimba nde place tokoyamba ndenge bawei mpe bakosekwa tokoyamba papa wemba baebeneya bango nyonso toyebi bango voilà nde ti papa wemba koya aye wana akei lokola akoma kimbangiste akoma mpe koyemba yebisi non yo okoma kimbangiste oui mais il faut qu'on ait un groupe entre Jijeki ou bien Daki. Ah, ça va pour eux, mais ça a quel âge Jijeki? Jijeki, bah, Nini. Ils sont ah, tout ça, ils sont rabattus. Test. Le quoi, tout ça, ils sont rabattus. Test. Papa, bana test. Et papa, oui, bah, c'est beau, il y a bani baramoko. C'est loin d'ami. Moukatila. Mukimona kamera. Tela mese salukango nandamira. Kota la chanter nzembo mama. Mabu manzambi, matulangwa ngaro. Maluvuluzu, weto wotsono. Tabeka satana, tuviti sangetu. Mwanzambi kutu, yeti wazokara. Tellement yé. Bazara mingi na barano na ebene ya pe. Aye. Azo bude ka ebisi mbuta yo pe toke. Biso basomoki tata tosengi yo masomo na biso kolokotala te tala pasi tozali konye kwa mahe tata tosengi yo bakati mbala moko lokwa bamise mpe baza ebele nde totala boye na bagene héritier mpe aye héritier mpe ani ata déjà kamba héritier mpe aye bana embelaka nzambe nanga nzembo moko kontoke ekoleka te ekosalema bana nanga bomilengele nasengi bino bana sema bondeli nzambe wa bino akolangisa bino nayebi etuba ezali makasi kasi solo bana bobanga te longa solo bakolanga tete mbuta doze muke totala mpe boye nani faire rigola mpe aye ngai jésus de nias cher de poule funa ebanga nzembo moko melo oyemba mingi te oyebi nzembo oyo nalingi yo nzambe na ngai yosunganga soki nakani obi parti oko na mipesi na yo nzambe nanga salela nzoto nde baye kolongola ye wana bayebisiki no osava merci toyoki yo ekoma tu afali fali mpe aye abi nkambe tondi yebi te mutu abisaka bongo te tokei abandi bamotu na munoko mpo biso mundu ebetaka te kubetelemi nkembo wingi wena kobi makanda zininga tukemelela ntimu osana yepwa nowele nowele alléluia alléluia ale totala mpe boye kofi mpe abimi donc ye vraiment ke aye vraiment abi bakwata lokola nayembela papa simoki mwa okeyanga ni nzembo oyende nzambe kwa sa ye venir mystique tata sima waizidi tuzolana ndembo gakolejini lokola sikoyo biso bakimaiso olingana biso nsai
totala mpe boye brigade mpe ayaka te bon eza yango lisolo eza yango ya solo te eza yango lisolo tozoseka brigade aye abi nga longa alinga animation motoke yoka eloko alekazaka ya lokumu byolatisinga nakoyoga soni komimoni sena tina ya masumwa sarba kozalage nagomi toke tekateka tukutukutukutukutu pro kolonga moku kokite merci Bambangi oyo nde likambo centenaire tokomona makambo kasi tokoshite na yo te oyebisa biso kasi kaka na ndenge wana nde tomona mpe baproduction ya miso mpe koya lokola baprojeko dirigant ya projeko mpe akoya mpe ameka mpe eloko na ye potala kaka eza lingomba ekomi ya bato nyonso silwa nzambi ukansila ukimwana kyame tela bese saluki ya nguta nzambi tusadile saluki ya nzambi mukeleka kaka ndenge wana mpe bato ya kilombo mpe bayaka te baye mungi atikaki saluku na kambe yaye lolenge wana mpe kaka bato yango bakoyela donc ezala masomo epuis nalingi nabakisa eloko moko richesse oyo toza nango na kikongo eza na richesse moko impeccable toza na bavoyele nyonso a e i o u na bavoyele wana eza na baphrase mpe bakreelango na kikongo tobandi na ba a babaka na bakala bamatanga babaka mbala so tokei na ba e mene teke selenge sengele mbrele rene teke selenge tebebene so tokei na ba i chimbriki didi mbizi yidi mvindi gidi mini mimbindi so tokei na ba o nkombo bokodolongo ntsodo yoyo ntsodolo mbongo tokesiko na ba u wana ezali suka ngumvu kutunkulu tumutu uduku pulusupu ndumfumbulu kulukulu kundu lupulu voilà la richesse toza yango na kikongo bambange mission esili awa ouais Canal Congo ezosala mosala moko ya malamu en tout cas bacontinue balembake ndenge toujours équipe nyonso ndenge ezali courage na Canal Congo en tout cas tozelango fort bandeko baya suka na mpifoto za bino